awa na lingi nayebisa bato tout oyo basombi babillet bato nyonso basombi babillet tindelanga capture ya billet na yo esala kitoko tindelanga capture ya billet na yo esala kitoko tolakisa bango bacomprendre ke betu ebao différence yena papa chéri l'homme qui a mis l'eau dans coco leader à Moufoudé leader à Pembe leader charismatique oh papa Wembako a confirmé yango la fête de l'amour bondi milangai ke makambo papa chéri on sera na concert on a biso moto ngimati oh papa sera diminuer na taille na minute ça diminuer mais a diminuer les sous pour tant bazo kota maki pour préparer concert on a la yebi bato bakota babaki pour préparer concert à monene ka jibe bolimbi sanga ezana ninga okotele te donc on par rapport à l'époque pour jibe à kota maki pour préparer concert à Zénith na Olympia à kota maki pour préparer concert ya Bercy si kope ninga za bona ebisi no ke bientôt baza kokota maki pour la préparation à Cor Arena et à dégâts. Oh, Jibasila, musicien Kala, Bobenga na ba terme nyonso. Mais le la tibino la puissance, Marambu, Jibasali, fallait être là au salon de la musique. Azana âge azana ngole lo na za plus de 60 ans. Na tchedat na poto, na jour moko, na 24 heures, jour moko mais na 24 heures. A teki déjà plus de 19 240 billets. Fali, nana tira au salon, nana tira au côté na top vente mondialité. Pour na biso to mona honneur lelo ya mona. Résultat oyo et sala mana niveau ya vente. Moi je préfère kutu na yoka ke sold out et salami. Papa chéri bati la besoin de deuxième date mais to yoka des sold out et salami avant. To zeli na biso toujours à concert en et au sala bien. Mais ngana osenga na batu bosomba ba billet et osala pena kitoko makasi somba billet pour na concert wana et puis na sengi na batu tout o basombi ba billet ya concert ya papa chéri tindela biso capture poto la taba warrior e bango batela ko somba ba billet te ti bazwa ko kosa la biso ma ko sa biso ato 54 le kuta 104 ans, il y a le Kouta, il y a 104 et puis il y a 104 personnes. Il y a billet ni. Pour te faire au monde, presque on a son billet. Il y a moto sengi na batu tout. Oh ba sombi ba billet, tindela nga capture et on sala bien. Pipi dongo, nana kocha tembe, na fait le gola, pipi dongo, nana kocha tembe, na papa chéri, balobi, tout doit kakati na Cor Arena le 14 novembre, et vous yinda mape, pipi dongo, nani akocha la ngai tembe, na fait la ngai kwa kibaka, leve kimbombi, balobi, zoukanta pour la danse du roi, oyo, zobi ni sabatu na ndenge ya 2 fois, te, bobo, lusila ngingi, depuis Johannesburg, na pesio bambote, yo ebika nde tokendaka nango pipi dongo nani akotiela ngai tembe na maestro Fabrigas azokamulela nga matoi ya bana nyonso oyo bamisa mikie oyo bazokoka makambo te pipi dongo nani akotia tembe na ye moko Denzel West mandwakila DG ya chaîne oyo en tout cas depuis Londres moi na Londres ya solo le valable na ndenge ya mokete oh na pesi ba mbote makasi elongo na libota mobimba na nega kizalaka mbote Kinshasa mbote Brazzaville mbote mokili mobimba bisana sur vos amis pour Hollanda émission na bino bo s'abonner massivement liker partager commenter et au salanga bien surtout ba commentaire au boti la ngana mikolo musomo na fingi na nga na ole la mo mabe yo bige o finga na bino esalanga bu et pour so finga te se na ka bute finga na yo ba pegu ma finga na ça moi bien en tout cas beau commenter beau liker
et lelo pena toye pena pona kosola masolo ya ndule tosola masolo ya ndule ndeka ezala pona minute ou actualité zaka JB na Ferregola Jésus de Nuance ni Kaboroni na le haut sommet de la musique congolaise bango nde tokosola pe bamosusu baolinga badiembelaka kombo mpo baoluka kaka actualité mpe ke kote na bango me toyebi ke actualité eza te mpo niveau baza kopola bazocomprendre kaka te nafandisa nano bato oyo basutenaka BG Manda naza kolela Imex nimi mwana ya États-Unis mwana depuis États-Unis napesi mbote na Taïs Ntima lepila mopere we héritier voki na la crèche nafandisi mama Bernice Kifaya mama Bernice Mbumbu mama Beakanam madame Berthe Badada mama Brigitte Bitangi napesa so mbote na Odette Mbongo mama na Milka napesi mbote na sœur na ngakina Isabelle Mpolo yoyebi toujours nzambe a simba motema na yo napesi pe mbote na bato tu bolingaka BG Manda napesi mbote na bato tu nazomona Chiko Lubanda 2 fois maître bazala ba maître bakosa ya sam concours nécessaire pe na nga madison 5 étoiles na Luanda hôtel la mystique Gigo Machuda sara mboka bientôt nyamekila affiche eza koyaka na mingi te mpona kosala promotion ya Real de Madrid chanson moko ekozala mystique et puis napesi mbote na ye moko Black Fou maître chinois oyo sabimisi déjà nzembo déjà audio aime-moi oyo ayembeli mwana na ye Cheryl Panzo la baronne Black Fou maître chinois yo yebi nde tokendaka nango juste parfois la motema mama Flore papi mayulu motema ya mama Agnès Chituka papi itiari kitoko joli tosola sondoli Ferregola Jésus de Nuance le padre Nika Boronina le haut sommet de la musique congolaise représentant légal ya rumba congolaise boyeba ke azali nominé na Nema Award oyo ezali na Nairobi c'est Kenya donc oyo azali nominé na 2 catégories en tant que meilleur nominé dans la catégorie à liboso ezali meilleur artiste africain et puis meilleur artiste d'Afrique centrale. Il y a 2 catégories, mais en Afrique centrale, il y a déjà un vote qui est minute, il y a deuxième, plus de 350 voix. Ils ont déjà bien avec un partenaire idéologique. Il y a un bateau. Voter massivement pour maximiser le vote nabino pour te faire Ferregola à décocher le trophée wana et puis na oyo il y a Afrique mobima et nous ça la bien makasi mingi pour na ba concert Ferregola samedi oyo azobeta na Kolwezi bana Kolwezi bozala wana belé na sengi na bino bozala wana ba prêtre batambongo droit d'entrée za nango $100 pour na batu nyonso $100 ya pamba mais pour na VIP réservation ebikaka c'est $1,500 na $1,000 osali réservation na yo kitoko joli nayebi ke kuna na Kolwezi batalar bazali napesi moko atombolo bogarde de la presse aza kuna oyo toza toujours kitoko joli ndenge évolution eza kokende na planète J pour concert ebetama na planète J et puis ya mami Jocol oyo azali initiatrice ya robot roulage awa na Kinshasa avec un partenaire idéologie bango nde bakolo planète J oyo aza koproduire fere na Kolwezi kuna na planète J ya Kolwezi donc bozala wana ebele osala kitoko makasi après wana les deux Ferregola aozala na cadre ya activité ya génocoste ezali génocide oyo ya bakongolais bakufaki ebele kuna na Goma baboma bakongolais ebele donc génocoste oyo ezalaka esa basalaka bakomemoraka liwa ya bandeko bakufi ebele na este kuna ya balengo nini baforce
terme na moi kini eroya oyo bandeko na biso ba fosse commune oyo ezaki bandeko na biso bakufaki ebele ya kosakana te kuna na niveau ya este yango baartiste bazali oyo namoni mpe ke na affiche oyo batie wana namoni affiche yango eza les deux affiche yango eza les deux oyo namoni affaire egola Jésus de Nyons les padres Monika Boronina moto ya Yambo l'artiste le plus populaire, le plus aimé, le plus attendu, le plus sollicité. Et oui, bah, kozala wana namoni ba musicien baza wana pour comprendre que programme onde namoni la yango ekini kini mais yango namoni ba artiste ebele o baza wana namoni pasteur Mbiye namoni ndeko na biso na ba komba batu mususu wana ebi na mobilo mais na bango bango te namoni ba artiste baza ebele mais oh na koyeba namoni Inos Biazali namoni pasteur Moïse Mbiye où est Ranson le roi de la forêt l'affaire egola hommage ya ba victime oh ba milieu ba victime oh ba kufa ikuna na est le 2 août nde ba ko commémorer yango droit d'entrée en libre avec impact toujours na idéologie oyo Ferregola ako zalawana donc to zalawana ebele et au sala pena bien na ndenga ya commémorer l'esplanade ya échangeur et ça la man échangeur to zalawana le 2 Ferregola tanga do beta assis concert kana na Kolwezi ba so ba aussi sango 23h boyeba ke na tongo wana avion liboso nde yango nde oyo ezaki bango baza kozonga na ba musicien nyonso tout pour na concert oyo kozala na échangeur les deux avec impact toujours na idéologie Ferregola après kobeta concert il y a les deux les 30 août Ferregola okende na Gabon aza sollicité na Gabon na cadre ya fête de l'indépendance ya république ya Gabon oyo akobetela bango ndule boyebi ke kuna kutu bana nzala ne niveau 2 fois te akosepelisa bino lisusu et osala kitoko makasi mingi donc code 16 album très entendu oyo ezozela makasi boyebaki eza koya eza na 2 volumes en tout cas bokosepela et puis bokozwa pena mamindule bao bazaki na concert ya centre culturel bazwaki déjà moins extrait et nayebisi bino ke album wana eza mystique avec Ferregola po akosepelisa bato l'album code 16 baartiste batie banzembo Blaise Créateur Makaouz Mati de Gaulle ozwi Prince d'Angola batie banzembo puis ba générique eza wana namoni pe Nicolas batie nzembo Aji Solo nani lisusu mutatie su nzembo Igor Lubasa atie nzembo namoni su nani eza su na nani chanteur o nani kombo kimi ngai nani bon presque chanteur presque chanteur nyonso oyo bazali mwa badoyen batie banzembo po ya bamosusu wana balongoli batie ya bato mosusu puis ekozala pena bien bokoyoka banzembo et puis boyoka animation niveau baza koprépare kitoko joli bokosepela tokobina kitoko makasi mingi bacri ya sika et puis badanse ya sika oyo baza koprépare kitoko na niveau ya 2 fois te mpona Ferregola Jésus de Nyons kasi mpo tokota na deuxième partie ekozala bien po bato baza kocomprendre te na likambo tolingi tobeta awa mais mpo tokota nano na deuxième partie ngo lisolo mibale Alex Ngando je crois tokootila biso sport ya Papa Chéri oyo eza koannonce accord arena 25 ans après oyo Papa Chéri azongeli biso na salle wana
et puis na sol européenne pona ko zongisa bato na bilengi pona ko renaître wenge et puis pona ko zongisa honneur ya wenge oyo ezalaki bafoué na baartiste lokwa baweranson na baheriti po fo kolobaka bien ke weranson ayokisi wenge soni atika munoko omoni munoko wana atielaka biso wana et puis ezala mbala suka depuis na yebisa bino ya omoni alongolaki ekombo ya phénomène moto akobenge phénomène na formateur na kobete brique à cause de ça po ayokisi wenge soni ya banda koloba na biso ke yende wenge yende kolo wenge yende mutu asala 12 mais siko lelo alati biso ke yende mutu ayokisa wenge soni po aza na ngana faux chanteur mais tolanda na sport wana et puis tozonga tosola siko masola wenge toleka. esali plaisir na bato nyonso balingaka beche manda lumba bao na yebisi oke naza kopesa mbote grand frère propre napesi mbote na nani lisusu Marcelin Sens Abuba Masitu Noela Kanyeba fils aîné napesi yo mbote napesi mpe mbote na John Baya Charlie Kabanga le cadet de la famille napesi mpe Mike Mwamba Dr Peter Mutombo Élisée Masengo hein? Tante Nick biso tata mwasa bana Élisée Masengo sœur na biso yebi kaka ndenge ekingaka kitoko likambo ya kokamwa mpona JB Mpiana c'est pour la première fois tomona na musique congolaise makambo esalama na yebi na 24 ans pamba JB Mpiana papa chéri ateki plus de 19 240 billets vendus na 24 heures na minute oyo mutana top mondial top meilleure vente mondiale numéro 1 azo chapeauté en tout cas bravo na papa chéri JB Mpiana pour sentir puissance po bato bakota na top vente mondiale ezalaka papa chéri na feregola kaka bango bato bakota elengi nango sikoyo ke JB Mpiana papa chéri atie date na poto bato bafongolaka mbanga mpona koloba ke JB Mpiana azali parvenu na musique ya jo yo moto ofongolaki mbanga na taille ozala nango wana mpona finga taille ino te nalobika na taille ozala nango yo moto olobaki babilobaloba na yo siko JB Mpiana aya koprouve yo bi alakisi yo kaka ke yo nde oza ingrat et puis oza na bilobaloba na makambo eza cohérent te siko na oyo lobaki na oyo papa chéri asali nini eleki malamu et puis nani aza pena oyo ya solo omoni ke yo ndo bimwa moke sikoyo na bilobaloba no asali te so mpe fale akabelaki yo $500 so mpe 1500 euros bien 3000 euros et comme so bilobaloba oyo oinvente masolo po bino ezalaka so bapesi bino mbongo boyo koloba masolo ya lokuta lelo papa chéri nayebisi bino na 24 heures ya pamba billetterie ndenge efongwamaki le 28 wana ti toloba na bino boye 19 240 billets vendus na niveau mokie te awa nalingi nayebisa bato tu oyo basombi babillet bato nyonso basombi babillet tindelanga capture ya billet na yo esala kitoko tindelanga capture ya billet na yo esala kitoko tolakisa bango bacomprendre ke betu ebao différence yena papa chéri l'homme qui a mis l'eau dans coco leader à Moufoudé leader à Pembe leader charismatique oh papa Wembako a confirmé yango na fête de l'amour a confirmé yango na ba concert leader Mukulu président Wenge na yebisi yo yosala kitoko mais concert ya Kor Arena na plaisir kaka nde bosombeli babillet wana bondimela ngai ke makambo
papa chéri osala na concert wana biso moko tondima te po papa chéri adimine na taille na minute oyo asa dimine mais aodimine lisusu mpo ntango bazokɔta maki mpona koprépare concert mpo ngai nayebi bato bakɔta babaki mpona koprépare concert ya monene kaka jibe bolimbisa ngai eza na ndenge akokɔtele te ntango naoloba par rapport à baépoque po jibe akɔtaka maki mpona koprépare concert ya Zénith na Olympia akɔtaka maki mpona koprépare concert ya Bercy sikoyo mpe ndenge eza boye nayebisi noke bientôt baza kokɔta maki mpona préparation ya Cor Arena eza dégâts Joroy directeur Roger Ngando en tout cas pesa biso chance toyamba yo bato bana na besoin biso siko toyamba yo et osala bien toyamba yo oyo expliquer bato en gros et en détail et osala bien toyamba kitoko joli ndenge kaka ezalaka du jamais vu nane esalama te papa chéri na indusa donc on sentit que après 25 ans d'absence na sol européenne depuis beta Bercy lelo azongi avec force énergie ya nyama c'est comme ça nde biloko tolobaka yango ADN ya wenge ADN bomoni ADN na wenge baaka mibale force tranquille na charisme baaka mibale faire egola na papa chéri ntango nayebisaka bino ke alpha na omega bango nde bakangi masolo ya wenge souverain premier souverain binadamu binadamu donc créature ya liboso souverain premier donc lelo félicitations epuis na osengi na bato na bosombi babillet te somba billet tosilisa yango mbala moko 20 300 pour une configuration maximale ya salo wana tosomba babillet tokomisa yango même ba 23 000 osala mpe bien na 24 heures de tosombi déjà 19 240 billets vendus. C'est dans les bons. Du jamais vu. Donc, c'est-à-dire que ah, papa chéri, à la qui c'est puissance naïe. À la qui c'est que yende monta fula wenge, yende montu sala wenge wana. Nalingi na répondre zoba mwana oyo. Soya Alexis Wese wana. Petit, bino mobo na comprendre bino te. Yo Alexis yo ke fongola mbanga ya koloba na jibe après ça fali merci pour fali muta fongola nzela poto. Yo fali ninga za na fongola nzela poto. A fongola ona ndeni. Tangu fali azo beta na poto après fali na bana beta na sima. Fallait beti ba ING wana après ko beta ba Cor Arena ba sali na beta kiona o mona na nga ba no beta na sima po ba combattant ba no boya conseiller beta na poto fallait zo beta ngo po azaki na ba soutien ya batu ya secrétaire général ya francophonie moi sur na rwandaise wana nde bilo sala ke fallait beta sko yozo ya bisabiso ki JB fois ça fallait merci par rapport à quoi JB tanga obeta basalo wana fallait azana boye pas kofi mais il faut vous en minimum il y a un on a zo ba bozana bo mal éduqué donc ba fan mo ba zo ba lo ba warrior donc oza la sino ce ka ba bengora warrior c'est synonyme à zoba to comment muta ko bimisa ba bêtise ndengwa bino bana bino bo mwana kwa falinde abandi ma musique yango nzoka yekuto aza tufi aze lokote yenda la ninzela po mikolo wana basalaki
yango nalobaka bacommunication na bino boya kodétruire carrière ya artiste na bino lelo komi kosala ke maloba na bino tellement bocommuniquer mabe bozwa na système ya dia lelo ekomi okomene problème na avenir. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que awa nazoyeba te soki eza ke bino bawarrior basala bino na matière nini ya nyei ou bien po koza bazoba mona na mona te komona mwana mbalo oyo bamelaki mabele pamba le roi Alexis Weji aloba ke jibe mpia na fois senga merci na Fali mpona ndenge afongola nzela poto Fali afongola nzela poto après Fali kobeta na poto na banda obeta comme si boko akodigere yango te boko akodigere te ya kondima fere po moto afongola poto ya solo po miziki ebanda obetama na poto se fere baza mibale te fere après kobeta na francophonie ayemba bandeko na biso ya este nde poussa bakombata na poto bafongola motema bi te musicien oyo to banda kolinga aloba na place na biso akomisa message na biso na communauté internationale c'est lui biso mpe tokofongolele motema po abeta concert yango nomonaka fere ntango atia Adidas Arena donc bakombata basala mama na promotion mpo na fere egola oyo ezalaka na carton total po wana nde esalaki bafongoleli musique congolaise porte po ebanda obetama na sol européenne so yo yebisa biso ke jibe fois senga merci na Fali po Fali asala neti nini mpo na musique yango po Fali bandoko adefie nde bakombatant na nango ayebi te ntango Fali abetaki yu arena bakanga bachef bakombatant oyo bayebanaki bakanga quelque tete oyo bayebanaki oyo bafundai bango heureusement eza na bamosusu oyo eza ke baza na bakombo basobriqué donc oyo tobenga basurnom baye olukoni to maître Jip ilanga makofi baye pele na ndako oyo nde maître Jip abi nga maître Jip te nga kombo na ngai ezali DG Manda ou bien Hervé Bataringi po yebisi biso ke maître Jip ndavandaka awa donc c'est-à-dire que ezaki bongo yo siko ozoyebisa biso ke Fali moto afongola nzela ya poto na mécanisme nini sere abeti kutu ntango abeta accord arena nayebaka eloko wana naza nana nalingaka facile vie na biso oza mpe bokasamaka monga nalobaka ndie nakosaka namona vie mpe vie ezaki abetaki lisolo yango ntango Fali abetaka accord arena Frère Egola azoya na studio ndiayi namona ndeko nanga mpe Gilles Ngandola émission tosali ne alobaki likambo wana Frère Egola aye kozwa bajour mpona baséance na studio ndiayi akutaki biso libanda ndeni bobandi biso kutu oyebisa prese vie mpe na kati abi vezaka napesa ta mbote to accompagné akoti mpe osola vezaka latunika yabi ndeko na obeta kuna abi biso kutu osoutenir ye poso ye abeti biso mpe tobeta vezaka ayoka plaisir abi obi oso olobi yango liboso ya kamera esala bi abi te naloba yango nde te liboso ya kamera wera ayaka otia date abeta Zénith mosusu lokola Fali kobeta nde soki ya corps arena wana batumbaka Gare du Nord batuna point de vue na ye mpo wera beta maloba nini abi yanga kutu bomoi nde batumbi Gare du Nord ye nde kutu so abeti ezala plus pire c'est-à-dire yanga nayembela Kabila te nga kutu mundu ayembela Kabila te ta nde batumbi Gare du Nord bongo ye mundu ayembela Kabila parce que faut olobaka bien bakombatant bandoko temela Kabila mpona ndenge bandeko baza kokufa na este bayebi ke wi Kabila moto akobomisa bango sikoyo
yo lelo ya fongola mbanga po oluka neti ko diminuer valeur ya JB te ba petit bino er mo bona moni er mo bo mo fumbo ba raisonnement na bino komika na masoko bozana ba raisonnement mo boye ezanga mituna makolo ya okoma na po ozwa Fally azaka likolo aleki JB te Fally aleki JB te bino baza Fally aleki JB ana muta ngana lobaka Fally azana ba titre honorifique maleki JB te JB ou asala la musique Fally tia okufa otika losala ngote ba JB ba ya ba uti dans les néants ba s'imposer puis le ba comment ko chapeauter musique na grand public ba beti ba sala minene yo Fally o eza ke Koffi Olomide a boko lieu et puis a fabriquer le roi fufu prévenir ko fabriquer ko la teke a fabriquer ozuno ka bureau na yo entourage no nyonso batu nyonso ozaki ba entourage yo ba soutenir na ba uta ba pepa Koffi so yo oya ko lobake ozwa roi neti JB le roi muninga na yo tout ça na ba respect ko yango bozo memela Fally ba malédiction po bolinga bo manquer JB po olingo o pesa le coup na Fally o yemo ayebi ke JB aleki ba œuvre JB sali Fally na sali ngote ba JB ba sala biloko ezate ezalate et puis à l'époque bango tant ba ça succès et en internet ezate on est de bouche à l'oreille mais ba ça la ba plein Fally yemo période on attend ça na internet na de exemplaire tout na na Olympia na Zénith sur ezaka neni parce que ndé biloko ezala ke place et la force à mutu yango na bino mo sala na musique ya olali olamuki oleso semoul alobi mimba moko JB fois pesa merci na Fally ça nani Fally azanani ana faux chanteur ayebo yemba te yo compagnie Fally même na live na JB o JB yemba nzemo na tout ce qu'on rappelle bien dans ma musique à monter et ça libino passe pour moni JB mpena atie sala munene bozela dia ko tia sala ya 800 ndenge ezeki liboso ninga amekaka na vela biso ba dive logo la tia accord avec nali et chebino chimie bolege bino nyonso abo diminuer ki bo fingi o JB sila musicien kala bo benga na ba terme nyonso mais lelo la tibino ka puissance marambu JB sali Fally être là au salon de la musique azana âge azana ngo lelo na azabo plus de 60 ans na tchedate na poto na jour moko na 24 heures jour moko te mais na 24 heures ateki déjà plus de 19 240 billets Fally nana tira au salon te nana tira au kota na top vente mondialité mais JB bien après 25 ans que tu as date na nation européenne yewa nazani numéro 1 na top vente mondiale na ba concert faut ndimae yango no moni faire gola za kotia pour na vie na ye pour na kulutu na ye ya wenge président na bango ya wenge o faire gola za na min azana maximum ya respect pour na ye ayeba ke lelo soki empreinte combo ya faire lelo efanda na musique eza po azwa ba baptiser yango na wenge mute bota faire pona biso to mona honneur lelo ya mona résultat oyo ezosalama na niveau ya vente moi je préfère kutu nayoka ke sold out esalami papa chéri batiela biso ta deuxième date mais toyoka nde sold out esalami avant tozeli na biso toujours à concert yango et osala bien mais nga na osenga na bato bosomba babillet et osala pena kitoko makasi
somba billet pour le concert wana et puis na sengi na batu tout o ba sombi ba billet ya concert ya Papa Chéri tindela biso capture poto la taba warrior et bango batela ko somba ba billet te ti ba joa ko kosa la biso ma ko kosa ka biso ato 54 lokuta 54 ans il y a lokuta batela aux 54 te et puis vous avez 104 personnes na billet ni pour tout là au monde presque mon sombi billet il y a moto sengi na batu tout o ba sombi ba billet tindelanga capture et au sala bien il y a billet au sombi to la kisango na ba warrior o ba continuer ko chatembi na ba ki zengi lo ba Alexis Wechuan bato ba bimisa ba prophétie lo ba ken piana ba bimisa ba prophétie ya Jibet o Jibet une fois kende ko sambela et azana milakeli bato bo bimisa ba prophétie bozongo boya kolobati boloba ke concert wana ndenge za wana Jiba okufa lo kwazo betango po bino ozala makasi na ba prophétie contre Jibet omoni nzambe ninga zo confondre bino. C'est-à-dire que oyo eloba na ngata Jibe mpena ndenga yemaka nini ya mabenga na saliye pote na koma ennemi juré ya motonyo ya nini nyonso Papa Chéri osala bango baomona mabe ngai piana nayebi ntina nakokufa te naseka na nga onga naseki bango naloba ta mwa lisolo onga nacholi bango lelo nzambe confondre bino. Merci na batutu nga na sengi na bino bo continuer toujours ko somba ba billet et puis tozala toujours wana le 14 novembre avec Papa Chéri Jibe Mpiana. Pour nous relaxer que soutien total les aroya faire rigolo les ko soutenir Papa Chéri total na soutien total na ye bota la Papa Chéri à l'époque le seul l'unique en image Andima fait rigola et puis a confirmé que Ferré Azali meilleur chanteur africain. Bon là na émission na ozongi sa partir pourquoi pour na zongi sa batu nyonso pour nous faire comprendre bino pourquoi Ferré il faut soutenir Jibe Mpiana. Autant Jibe Ferré Azali na position oh baza ko ignorer même existence na ye même niveau talent na ye Papa Chéri Azali wana pour nous soutenir ye. Total la image ezaki ndeko na biso Nelson Mandela Power ezali pato RFI mwana muteke tawo na pesi moti yemta interview avec Papa Chéri alobaki boy na image toleka Raza meilleur artiste et puis nga naza juriste to naza na jury ya bato wana balobaki yaza meilleur artiste naza na jury wana te nazalaki te mais balobi ki yende meilleur artiste mais na jetele ba fleur na Jésus de nuance fait rigoler les padres meilleur artiste meilleur artiste et meilleur chanteur Oranda Yembara Kebaro Keba Yangonde soki nzamba lingi bomona le 23 oyo yembela ponze mwana linga omingi tala sima zonga moto comme ça tu vas comprendre et puis les rabanoye monga na obinga na piste funa bina na momi voilà binomo boyoki yemo papa donc c'est-à-dire à marcher ba monter tanga olobango Papa Chéri a marché ba monter ale lelo nde toza boyi oyo senga soutien to soutenir etendeni il faut to soutenir Papa Chéri ya mon moni place où ezake faire rigoler Jésus de nuance aza ko soutenir à 100%. Biso ko chata 1000% pour na construire la réussite ya concert wana pour na bateau baza ko lukata musuwe o faire za l'invité te eza obligatoire te et puis nga na mona na eza concert ya premier concert ya retour à Papa Chéri ezo dépendre na appréciation na ye so a Monica bengisa leki na wana ça va mais nga na mona na importance te pour battre bana na nzala ko Papa Chéri wana fubo yebango battre bana postande ya ko Papa Chéri Papa Chéri va yokisa bango banzembo ba beazo de game wana battu fuba yoka pina répertoire banzembo ezake minake ya album ezaka nini o ezake même
Badjino batika donc depuis 2010 l'album wana nyonso bato fo bayoka Papa Chéri ba générique wana donc eza biloko oyo bana besoin fo bayoka Papa Chéri ba préparer bango oyo ezali ba générique j'entamisini lisimo wana yebi toujours état-major général yebi yeba ke faut bongisa ba armement pena toyoka ke côté wana na est to bombarder bango makasi po charge wana etingala pa na yo toyebi ke Kalou Diazali mais charge eya pa na yo faut to sentir que concert wana travail mo ndongo travailler na Olympia ndongo travailler na Olympia wana to mona pe sur travailler makasi ce faut ezala plus po expérience ezali wana kuti ezangini ba ibandeli turo so to yoko pena na ba dimension mosusu j'entamisini lisimo yoyebi toza na confiance na yo et puis mosala eza toujours kitoko makasi mingi. Merci na Alex Ngando azali na nsima ya réalisation, merci na Chevalier oyo namoni Jojo Tambe mwana mama Safi Manzenze, namoni Dina Million, Chacha Igef, Richard Mempe, Kelly Mabungu, napesi yo mbote bato nyonso yoyebi toujours Safi Cosmétique boutique oyo so olingi osomba baproduit ya kitoko ya qualité Safi Cosmétique epai ya mama Safi Ilonga. En tout cas na avenue Bomboma numéro 21 na commune ya Kasavubu na direction ya Force Croisement Éthiopie. Omoninga so komi na croisement donc Force Croisement Éthiopie avenue Bomboma numéro 21 kana kwa wana kwa mubimba tango koti po omona mutu mosusu na ebite ya musope ozana na poto pona moni bata poto mingi muso otala boye poso eza na bekai poso ibata osoma mafuta wapi mais awa na kino kotinda ta mbongo bato baye basombeli wana batindeli yo epa mama Safi Cosmétique basombeli po eza biloko euta na poto ya original sadimina ke le poso pena ekoma lokwa ya bébé neti balwa okomi lokwa neti Papa Chéri ezaka te po koma pembe otela te eza pena ke même mwindu na ye koma lisse pena osenti boye osimbango boyoki goût mutu asepeli na yo et puis bato ezalaka eta moso olumbaka solo mapeka mabe tala place okosomba parfum pena ya bien ekokangwa ata mokanisa ndimina ke ntango pompango kaka jour moko ekotika mwa 2 jours 3 jours surtout so ozala na solo mapeka ya mabe bato moso omona bozonyokama na mambo bacitron te yaka parfum bien yaka pa mama Safi ozala mobimba et puis bilamba pe ya kitoko ezalaka wana donc baproduit tout ya qualité ekosala kitoko makasi mingi. 11 Kilunda Vision Travel sur olingo voyager na moins cher visa ya Schengen na $1500 ya Canada na $700 et puis ya Chine na $700 oza mobimba. 11 Kilunda Vision Travel so oza intéressé nango obengi biso tokopesa o numéro ya 11 Kilunda Vision Travel. Na pesi mbote na Pivon Tate na pesi mbote na Grâce Persévère, Espoir, Julie Gilberta, la Gauloise, na pesi mbote na Grâce Yantevo, na pesi mbote ndeko batu ya Clara Tino, na pesi mbote pana misusu na pesa mbote na ASVJC, na pesi mbote na Didier Asimba, venanga DV digital ba construire na souffrance ozui susu nani Jean Ekou le panafricaniste na pesa mbote na Patrick Mayindu Tuka na pesa mbote na Lubianga Kiala Garciano Titi Mabika Madame Titi Fideline ya Marie Claire na pesa mbote na Karine Kaya femme d'affaires yebi toujours Messi Rifan na Robosa Blaise au Kenge des États-Unis Jérémy Yoka le potier motema Priscilla là-bas maman Lisa Loboko motema le boss mémoire Boudimbo et puis na repesa mbote na Yemoko Jules Alingete les patriotes vraiment na mboka oyo a soutenir mboka oyo lelo azongisa bato musu na nzela pona koyiba mbongo ya leta bato bakomobanga c'est grâce à lui o akota ko banga ya koyiba mbongo ya leta Jules Alingete alligator
na pression mbote et puis vient ngai ya Willy Moucheni code mondial toujours n'attend na foundation ninga mokete na pesa mbote na nani na moni pe Cédric Cédric Omboki mais na pesa bureau mobimba ya papa Hervé na moni directeur na biso Dieu merci Gada ya papi Mbala vient na biso Godefort Mbembe le sage na pesa mbote na pesa mbote na yemoko presse présidentielle Tracy Eleza Trésor Congolo na pesa mbote na Zaponda Maître Djip Bilanga Makofi Zabolo yebi toujours Jires Zamba neka ikenda kitoko joli nani susu ndeko nanga na pa boga wana kombo ezokima limbisanga po tosola bien mais kombo ezokima mona émission tango okanga po kanga bakomba batu ya mona mutu ekima kima mais na pesika bambote na batutu o bakomela na BGM Brice Koulé na pression mbote place aux alliés donc et ça la rappeler bien moi libanga vandi bo libanga maître Guy na moni pe maître mo tozakine na mwanda maître Mais na pression mbote place aux alliés donc et ça la peine kitoko moi libanga et ça la moi bien s'abonner massivement liker partager et on ça la kitoko joli honorable Géry Dikala balobio député à Funa pour voter massivement et puis voter massivement dans la commune Kasavubu pour les armes manayo honorable Géry Dikala na pression mbote et batuto bulanga BG Manda on est vraiment ensemble et ça linga bien merci la réalisation et puis merci na batuto au balanga BG Manda bon continuer qu'on s'abonner bon liker bon commenter et ça linga bien bisous bye.